Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. na makasi ya kilo ya sol kende wolo na ribe de chevaux vango Mohamed pour sentir donc plaisir bana Val d'Europe on est ensemble de Rigen de Holo kilo et sol nokolia saza ba projet zebele album ebima ba moye banda été bandoule donc ba projet zebele quoi bi ba pousser ensemble monter que ba pousser naie et son épouse comment mutu na ça va de qui maman? Tsumbo. Ah, c'est dans Tsumbo. Content Tsumbo. anniversaire de Holo, projet PZBL, album Ebimat. Ça va tout faire. On y va champagne. Ils sont ensemble. La champagne est belée. J'ai vu ma puta. Puisqu'elle est l'exemple de l'anniversaire.
là. Mais un projet de Belé, nouvel album en Orolé, c'est Bima. Tous les titres, chant, dans ma soleil Belé, Rigen de Oloson. Affaire à suivre, Moïbe Bima, Ramandou le Songa, 91 ne tombera jamais, nous on est là, Rigen de Olo, un projet ça, au solo là. Et nos images, pendant ça, ma Congo, à Kafoulé, James Tommy Boy. On va dans la ndako bien que nous soyons là de ça a nini mais je vais guider c'est vrai on le dit pour la regarder haut ah ngalo bani ngalo basuni abi mambula moko bakisani danze bengazi yango zakanini bengazi ah yo mo yebi secret bengazi on va dans ndako bien te makaka oyaka bengazi kwa nika na yebi vamos lá, l'anniversaire de Rigen de Olo, on le tourné, puisqu'il est dans le logo malini, Fanda Manini, puisqu'il est à ce moment-là, on est bien. Joyeux anniversaire Mutunangai Mutunanga kati dongi ye watu wataba bachama nomo ye toujours Kaira America après ça on va chance de parler joyeux anniversaire Infinity la paix, la guerre. Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours de 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial vous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké yangoulou, mafé. Accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekoteku, haricots, madesu et autres mfumbo. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama.
Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire est dans le 5 février week-end de Holo le 5 février tomaki dimanche afetaki yango na famille mère na bapeti na bandeko oyo eza kaka deuxième tour tobeti yango na Bengazi po baabsence ya masa mosusu yoyebi kaka dimanche baza baempêchement donc nabaki nga potama na mois de février donc ça veut dire que tout le mois de février oyo econtinue kaka 10 mois de février esila tobetaka champagne tous les jours nde toza boye lelo lobi mpe bango baza te lelo so baye lobi champagne ekitaka tout le mois de février na ofetango tout le mois de février champagne na champagne namoni mpe présence ya Bivarai na Nokolias baaliawa Bivarai aza na Nokolias parce bakozanga te eloko ya ndeko na bango bakozanga te bazalaki oblige babeta mwa tour tema bazanga na palais dimanche yango lelo eloko moko kasi mpo eza econtinue te mois de février nyonso na ofete anniversaire nga na potama na février mois de février nyonso donc lobi mpe champagne donc esila ti mois de février esili tokotire masolo Nokolias tomoni oyo na anniversaire rigende olo mwa liloba sukali mpo na esala ye mwa Rigende d'abord Rigende olo c'est mon frère kilo ya esone asala ya fierté ya esone amapenga ngai moi par contre et puis à la guerre c'est qui est pour moi je serai là donc vraiment nzamba pesa ya tout donc nyonso ba bonheur ba prospérité santé surtout donc namoni mpe bamasa bakasana ebele babe ya Wemba Jimmy Mukekela bafils Elele Alpha Lupini Muna Manga donc bamasa bakasana ebele baye kotala biso awa formé de chaque la Cameroun donc d'enfance comme sous votre baye baraté comme on dit la Cameroun on a la Cameroun formé de chaque attaqué la base et puis tout ça deux personnes qui ont cette fierté à former vraiment été au Britannique le oiseau quoi oh bakamba donc la histoire ya masolo na histoire ya masolo au Britannique bisonde ça fait na ba oyo donc on va s'en aller donc et puis tout ça et pas ya maman Irène Bengazi naokaka Irène Bengazi naokaka maître le mama donc naokaka ça venit sur oh je pas ya maman Irène Bengazi quel m'a plaisir on va play papa bikuta la kitelo ma play melani mnai moi retard ali misamai on était à la et dit l'image on est marqué la balançoire
WhatsApp. Donc hier na chocolat oyo naloba mingi te sokotali na misu na ye natanga mwa mini osantika mwa pendele lodo mpina file Stomy Boy osanike un plaisir à toi et dit une image Panda Samba Congo Panzela biso toujours sango biso nde toni konzani britannique edino image biso baoni quoi biso nde avant bamisu baya na oni britannique elainga na masala mai toleka na bastar templain tuna mosu bayebi star templain bayebi yango te émission moya na kini star templain ya kini wana tola biso neta naoleka wana avant bato biso ebele donc ni britannique matetonelaka ya biso tokoya tokokonza yango parce que biso ba mikonzi baoni wana na masala ebele donc tokoloba mingimingi te kua bo babima toyoka bango kua toyoki mpe babinibini bonde ezala mais babiso nde batolaki banimero place wana bakoleka biso na baage mais balingi biso na ndenge baidéologie te donc mingi tokolobeya te déjà na mikili boyebi tokolobeloko te bon bosentir kaka bason mwana mai azobeta masolo ebele donc bilenge tellement eleki kua mateteli ya biso masolo bongo te yango wana ndeko nanga biso le 14 toza na 92 rue de Docteur Para le 14 eza pena jour ya Saint-Valentin le 17 toza na Citizen na métro Hoche et le 19 comme d'hab soirée dominicale epai ya Jomba oni wana ya biso donc toreperoni na biso quoi le 17 février avec beaucoup d'ampongo l'esprit à chaque boya ebele nabi ke Rigen de Holo Rosala wana lobi nazalaki na en pleine livraison Africa numéro 1 lobi ngai naola ndemene Elias on dirait dans tous ensemble et dit nos images yo ebi j'ai confiance quoi force sans oublier Moussana Tovan de Zoya déjà partira le 20 pour son premier clip il y a Moussana Tovanda pour Oyoka Oyoka pas pesa la critique na bango Emile Elias Hérité de Holo Azana Nzembo kilo ya son ya Nzembo la son chez l'album basali sai ba clip mais Jacques Kaka to solo là merci yo zamta ma solo ebele et dino image oza partout na ba WhatsApp na ba Facebook partout donc photo landa et dino yende basusu te donc bango te et dino image dans les Mon Paris Express, y'a Patrick Marois Vengi. Mon Paris Express, y'a Marois Vengi. Bonjour, Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça oyinda umela soki oyena agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Marois Vengi, Rue Léon numéro 25. Baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25 et puis Patrick Marois Vengi, balobi Global Express suka l'agence soko yete veut dire oumela te pona kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Marois Vengi balobi service kitoko soko lingo oumela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express Patrick Marois Vengi suka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso eloko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko
boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Maloavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge yesika obunga te Rue Léon numéro 25 umela gâteau ngo salon deni gâteau anniversaire à Massalanga kilo et sol Miguel de Holo toujours il y a disparé niveau il y image niveau babi mikolo niveau mutambonga muningana ote mutambonga ya mbongo la ye sans oublier Evelyne Cabas un gros bisous merci pour le gâteau. Et puis Griffe nga lingara au commis, ça va merci. Christelle Mbokila M Chris. Dino Bilele na moniote. Jimmy, mutete la bongo siko pour la gâteau moni ndeli. Gâteau KO, Deolo. Moi, il de jeu du Solango. Mais ça, c'est un gardien à passer. Souvent, on a fils qui est sur de jeu déjà. Moi, l'anniversaire, il y a des gens parce que le Solango, tu peux pas rendre. Puisque le logo à le battre. Le Solango, après, de le tu ne vas pas te bailler. Les gens au champagne. Il y a Deolo. Champagne. Après, champagne, c'est caviar. C'est caviar. La mélange sur la boue. Après c'est caviar. Moi mon bimba. Bon, donc moi, merci mon pote. Après le champagne c'est caviar. Là vous montez le 13e arrondissement pour le caviar. Là-bas on mange du caviar. Là déjà on a bu le champagne. Là-bas c'est le caviar. Et mec, on se voit là-bas. Check. Bonsoir chers amis internautes, bonsoir Nabilonos Bolandabiso na 3W Panza Sanga Congo. Derrière la caméra Edino Image, Sinali Foba, le love nanga Emilia Alias Moté ma bébé Senzongo, babi la mère des jumelles, Maya d'amour yo yebi place aux Ali, abinanga la balance na ekota la yo na 91, yazane muta 91 te maeka pona otala biso a tozana pa maman Irène Bengazi na kati sa venue sur Orge, ezo inda mabe. À qui je dis bonsoir à mon vieux. Bonsoir Magui la balançoire. Il y a Balansara. Il y a Somo. Les ératros, il dit nos images. Voilà, merci beaucoup. Je dis souvent que nena banda mamnanga ba ki chroniqueuse musicien liboso na yamba na vie nanga pesanga pas César Emile alias. J'en suis toujours reconnaissante que ceux qui nga lelo na yamba ba musicien eza pona Emile alias vraiment yé mutu apesanga pas wana. Emile alias tu na ba problème belé makambo to leki belé. Comment tu vas la santé? Ouais, santé ça va. Bon, c'était dur pour dire la vérité. J'arrive pas si parce que auto perda qui maman nga la rolo ba côté belle-mère na le bayi maman ne na va continuer émission la ngai j'arrive pas si mère maman sakei biso tikali toro bese braté on est là nazawana pour la fortifier pe madame na ngai BBC na bi que se dire surtout yé nenga zawana Moro, mon ancien comme là-bas, héros, il que mère n'a bien rayo, rabandolela. Je suis là, comme Susuka Pona, Napshaï, Talabana, Talamorle, Tala Polina, Wendy, Akolina, donc, mais, héros les cas. Les problèmes, Bissot Toupé, le loba, papa, Bazate. Donc, Napshaï qui est, ça va aller. Bissot je tourne Napshaï Roya. Tu sais que c'est le lobby pour Banabamike, mais, héroïa. Mais Nzamba Sunwa et l'équipe n'en l'équipe mais que son homme repose un peu maman tous allez la vie continue. Merci beaucoup, bonne année hein, plein de bonnes choses. Bonne année à toi aussi ma balançoire. Yaza ma balançoire Merci beaucoup. Viens Tuna, ça fait un moment, Banana Yamba, on a presque 2 ans et demi, que ça a déjà qu'album Nabiso et Zoya, parce que là on parle de présent là. On a pour ça Rolanda, la musique, parce que tu as déjà les passés, d'où tu viens, tout ça, tu as mais c'est quoi album Nabiso, il y a pour ça notre Vanda, Banana Zelango Tilelo. Oui, merci à toi, tapé pena bien, et l'opéra Yana Lobelango.
hier nazaki na bandeko na bino ya Africa numéro 1 pour la web ça va que album déjà na mois d'avril ezala prêt mois d'avril la petite date mais mois d'avril boy baraka album poussana to vendre ezala prêt et nazo ça la clip ya nzembo moko ya Jojo Mandiki je crois le 20 mars et le 20 février à ezala prêt pour nazo déjà presque à la fin et ce va continuer à Haïti ba na ba plateforme news tout ba nzembo là déjà promotionnel au tout sali ya Jojo Mandiki donc l'album poussana to vendre si bango batier totier donc na mois d'avril album poussana to vanda na ba Magic Balançoire na ba Edino ba chroniqueur kuna kota na clip ozali donc nengo sawana rien à dire donc boza déjà na katia plat parce que bino boza ba oyo bozo soutenir ngai na ba mission nazo sala na ba bozo landela bozo landanga partout et pas ya jonga partout dans ce qui est bozala qui wana donc na ni pena la reconnaissance vers bino na onyosu bosala pona ngai. Merci beaucoup Navier. Vie album a combien de titres? On a 8 titres. 8 titres album générique moko na 7 chansons. Toli ko sala belete neti bande comme susu to tanga so ba kombote mais toli pena album oyo batba so ta ya royo kango ba clip na ba thème na biloko nyosu ba mélodie. Déjà à partir le 20 février baroyoka nzemba Jojo Mandiki na clip na ba image na ba blo mususu critique soro ya libo bengi ngai si s'agit to bon ça comme tous ans 2 mois avant disque bima à intégralité na lion na pona bongisa mais toza be melia to ba kombo ya Congo toza ba histoire ya Congo na ebité sautant sur 10 na on combien mais to les 5. Merci beaucoup na Emile Alias, Emile Alias, le père des jumelles. Voilà, Emile Alias, pourquoi album est Oumeli Boé? Manque de producteurs ou comment je sais pas comment on a encore l'oba? Nani, na websora il y a liboso lelo. Moni lelo. Mission mon côté à Congo, à Otomo Musapinae, a bien vu producteur, a produit disque, à Saliba Frenios tout. Même là, Kofi Olomide, et à Jibe, Lewera, tout ce monde doit être autant à Combo, Bazo sa disque, Bangomoro après au Luki éditeur, au Luki distributeur, mais là voilà, comme Bissopeto ça, parce que au histoire les lots l'ambour la biso. Musique les producteurs ils ont peur parce qu'il n'y avait pas que les producteurs congolais, on avait des producteurs ouest-africains, des Camerounais, des Gabonais, mais les lots baso banga parce que musique na biso ils ont tourné sur comme il faut. Yango na biso tout ça là logo na ndenge na biso yango ils sont air morozui OK studio air morozui to zelina nous mais comme déjà Dieu a fait à travers on a pena bana ya Paris merci na bana ya Europe mobimba o baba o ya Belgique il y a Londres il y a Suisse il y a Allemagne il y a Portugal il y a partout Italie o ba Hollande biso na ba concert au beta parce que les gens parlaient comme si ya betara na banga nantaba écoute betara ba bosani que les gens nous voient babosani ke batba mona biso ba otala biso batu lelo nazo sengara bato na nyosu beaucoup tampongo jonga tout ce monde a betinga même na ba province encore une fois merci losi ya sasa donc bango nyosu tout ba vero mangoi o nyosu ba beti biso ba concert na ndekola ngai Feli Ase na mobali na ye Gisha Malongo o tout ba betinga ba concert Fondé, Bidji, Bibiche, Molenga, tout ce monde dans la Babetinga ba concert. Dieu, vraiment, merci. Merci Nabala Paris, na soutien la bino. Merci Naba Master, bazoya ko soutenir ngai parce que nazo mbanga morote, ba biva ba ya kawana, ba mogratana, ba musika sika, ba kimbangu, ba Rabi Solo, ba Ilele, Cambodge, ba envie, enseignant, roi David, tout ce monde là. En tout cas, encore une fois, merci. Serge Mabiala, vraiment, merci.
parce que tant sous mine de rien bon on n'a rien mais lelo bazo tala biso partout et lelo pena na ye awa pa ya mama Irène Bengazi na senti ngamoko audience na senti ndenge batu bayambi ngai po bazo mona biso po to ça en activité. Vraiment encore une fois merci na Djonga. Soirée dominicale Cannes à chaque dimanche. Merci na Idino Image, merci na yo, merci na ba Chantal na ba Chantal Bo la ba Onions tout ba blending blanc tout oyo ba Noli Tambo ba Edino Image que tu rien à dire ba beauté image na Onions sous salipo nanga. Encore une fois merci. Dans le biboé, moi dernière question. Dans le bi musique na biso ba congolais et baby parce que congolais zana likunya makasi congolais lingi moninga ne congolais te. Par rapport au makambo ezo leka oyo tu koleka ya Falina héritier. Babi musique congolais et baby parce que moninga ali balinte moninga leka toujours kofina moninga toujours kofina moninga. Ngana bi que musicien jamais kufaka parce que ba œuvre na ye etika laka. Parce que pour niko finaka muninga ba congolais ba tolingani te entre biso que musique na biso congolais et bébé tant que musicien est-ce que tu as moi du par rapport à ça ngala lo baga lo moro concurrence loyale c'est bon mais surtout comme la concurrence moro déloyale mabé Magui tozaki ba série wana kutu na biso ba no yembate stuka c'est yalaki vive yalaki zaiko yalaki langa star shock star oh minzoto wela mututu abako satana OK jazz quartier latin empire Afrique tout ce monde voilà lelo génération oya yena nuna insanité ya makasi na musique yena ko envier poni muninga zwinga soki muninga sombi soi-disant Ferrari ngafona ke na Lamborghini to ngafona somba soki avion entre parenthèses biso wenge moi je suis fier d'être l'un de wenge. Pourquoi? Parce que tu as envie qui te biso tu as une sa idéologie et idéologie on a yango to memi yango biso to ba ko mona ba vie so wera na jibe so jibe lati machayoji ya babar wera pe fa lukango et le roi moi bana mapasa ali ngate ta mususu mutu moko azala ta musu ya lati mabengala lati bien et gêné faut biso tout ça la même point d'égalité mais lelo batu bakomi na jalousie et puis génération oyo ko fingala ba makambo belé donc moi je vais dire ça on tam su mutema abete mais génération oyo et yena na makambo belé ya faux Jimmy Mutete la yende makambo Jimmy Mutete la plaisir à toi donc ngala osenga rara ngala za fier to lobi pour ça na to vanda. Moi je suis fier de Fali, je suis fier de Ferry, je suis fier de Héritier, na fier na Déplique, na fier na Fabigas, na fier na Lacoste, na fier na ba onyo sous baso bima. Pourquoi? Parce que bah y a la faut pas comprendre que relève et aller. Il faut qu'on dit ma relève et aller parce que nani comment dirais-je Magui oza moi sur robota lobi osape na posa moi no bala et que yo pour que na rota la bakoko na yo ba ya na biso nyonso il faut pas comprendre que relève ali ils sont là parce que musique ezara na ninote retraite lelo na Tali TV na moni femme moro na nini na about pesa prix a 76 ans une femme 76 ans azo yemba danger na musique à la ninte mais faut qu'on démarque ce qui t'a là coquille ba fie na biso na ba leki mususu ba li qu'on démarque tobi pusha na to vanda eza na message ya munene ya rosakalante donner la chance à tout le monde lelo tozali na Magui tant Magui ça la première mission na ngala bisi au Kenya tout le monde a peu moi ba de belé mais ngai moi ça fait okoleka tunanga nini namoni Magui na maître Gims namoni Magui na ba Fali namoni Magui na moi tebele moi et ça la fierté na osenga kaka to fongola mutema na biso relève ali mais tolobi
poussana tovanda bopesa pe espace na ba génération oyo babima mais génération oyo botika nde oyo babengi convier pour ya sombi bonga pe fona somba qui est impolitesse. On n'a pas besoin de ça. L'exhibition Moussala, nous on a montré que pouvez bataler na biso. Oh le loi ou façon azate. Vous pouvez bataler na musique. Le loi na sagina DJ Moko. Abetara na ba fête, abetara na ba boîte, abi Melia. Est-ce que tu n'as pas remarqué quelque chose? Moi je dis quoi? Abi le loi musique religieuse c'est comme les kama musique. Et abino na plaire na ba fête bato ba profé ba bina plus musique religieuse na kenai na lala ine loko na pasi na motema na 5 ans lo moko to bongisa musala to longola ben sanité et c'est Dieu là va faire pour nous. Merci à toi. Bon anniversaire. Mot de la fin. Bon anniversaire à toi Regan de Holo. Stony Boy. Nabike Watazolanda, Mbotato. Viens, mot de la fin. Quel album un album est retiré? Il est retiré. Na sepel lango. Yemo na landa qui intervient na salaki. Abi bala barose à la 10. Papa rolling a pega bala nyosu kolega moi la morte. So déjà moi la mort leki azolinge mingi. Et a quel ngaba mingi. Tango nzembolo la BM Simbi dans l'album mais bien. Plaisir à toi, courage. Na osongo alo moro. Ouera c'est ton vieux. Et il est la personne oyo, tu dois le saisir là. Batma kosa ote héritier, tu es mon frère. Tu connais. Oyebi histoire. Batma ebite mengala tango ota le mission oyo. Stonia oyebi sayo. Oyebi lo na oloba. Lo engete. Ozaleki. Ouera c'est ton papa. Respectez. Tango yo lingate ba finga ouera na mutu mususa uti libanda na sero sepelsa ote alors ne laissez pas pesa iba loge moi bravo merci na ba massa tout dédicace bilele fiskelele kelele mukenari le karisha mukena Junior Seda au Mohamed au Azangaï à Val d'Europe, Tobo Sanité à Junior Senda, voilà les qui n'angaï, Rigen de haut le kilo et son, Tobo Sanité à Ndeko ya Bisonani, Bengazi, Irbe chez vous, Vango, on va bien compléter la masolo, merci à toi, Bayambinga bien awa. Mère awa neto ali awa toza epaya Irène Bengazi, maman Irène Bengazi, merci na masala ngai vivarai yeto yembala ye na formule chaka na laka ngonia ya nto bisa o waze quoi o karma pa o banani wala tout matete bisonde histoire ya oni britannique na musique bisonde to tomboli to longwe matete to ke ba bandal to tsepe ba prêtre mokilebi merci bon c'est la pousse à la tovanda le 14 Emilia va jouer à 92 rue du docteur Para l'univers des artistes Romeville le 17 Citizen Métro Hoche, Boya Ebele, Eza Saint-Valentin et